mutu moko bo pona un wario to le baka na bango to baka bango nde bazaka bato bina bo cerveau ezala raté pona un wario et ko bima lokola moi sens moko bo ya orgueil ou bien pona sens moko bo neti ya la confidence leki ya mo neti ya commis. Moi je pense que pona ba golo pena ba mélomane en tant que businessman au nganaza tant on a eu qui a sur l'oba. J'étais très content, non seulement parce que la réponse naïe, mais j'ai compris que tous un espoir que les musiciens mususu na Congo ba kufa ba pauvreté. Au moins les musiciens congolais sont kufa pauvre parce que ayebi ko maximiser ba capacité na été. Musiciens congolais sont kufa pauvre parce que ayebi te comment ko kangisa 1 2 3 pour convertir en na mbongo. Mwana mayele papa Hervé. En tout cas, Ferregola a évoqué eloko ya featuring ou bien à concert ou ya producteur sur la Tchembongo. C'est ça. Ba mission na biso ko pauvre parce que ba yebi comment ko générer mbongo te. Musicien aza mutu moko boye oyo a vivre na actualité, c'est-à-dire ndenge makambo zo kendelelo ne pe fois à la peine ndenge makambo kendelelo. Siko soka zo kende mbongo wana ko lata ezali mutu ka bien ezali. Soka zo générer mbongo te à un moment donné akomanda ko utiliser na oyo asa épargne ki abandi ko somba ba mitu ka ba bilamba. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle a toujours une actualité, sinon akende na ba les oubliettes. Akende na ba oubliettes mbala moko si to bosanie. Na monde à l'élozo kende mbango boy. Alors songo ozo mona Ferregola ata azolo ba menanga en tout cas nga il faut tout ça là comme ezala featuring et ozala bien et c'est ça même il faut bâtir ce moment na ngobongo na luaka mingi les inséparables ya Fabrigas na déplique eza idée bien il faut que bato mususu basala yango bolia ka bambongo wana c'est tout à fait normal bo sala ka babilo wana pesa bino ba générer bino bambongo ebele. Alors, il faut bon quota. Papa Hervé, félicitations. Vraiment, c'était bien réfléchi. Oh, Kenda classe belete. Oh, attends, à l'obara français bien dit. Oh, à ça, la besoin de bateau, à l'obara français et belé la musique. Besoin de ndenge ma décision na bango. Besoin de ndenge ba montre na ba mito que zo changer. Mais est-ce que besoin na siko muto l'obara français bien dit na ba idée ya investissement ndenge niveau ezali na mutu na ye. Ngande petit fils ya wera, ngande fils ya wera, ngande mtsuki nani mwana suka ya wera, ngande le fils aîné. Ok, ba fils aîné na ba fils na biloko nyonso zwa. Ata wera tango yazo vandi boyo ki azo yoka yalebi ba nyonso bazo wela ka kozala ki petit fils mais tala muto ko tshela ngambongo na poche wana. Idée oyo azoloba oyo ngamoko na ko approcher na bifere siko idée oloba ki na tenana ni wana to sala ngonde nini to tcha 3 chansons to beta moi eloko moko boye to beta ta moi yuare na ta 2 jours et tonda 2 jours successifs lelo na lobby 40 000 et ko tonda OK ya en tout cas to sala bongo bobandi bala moko c'est à moni mayele azo mona boanya. Et ça te ozaka petit fils ngande fils né ngande mwana ntuka mais ozana ozo mema eloko te na ta gocha biso à l'aise yo zo mema kaba ngande pe petit ngande plus petit ya wera ngande mwana ya wera zala nyoso wana mais wera esika vandi ayebi no oyo bena mbiaka. Mes chers amis, Ferregola a recruté mutu moko azaka soki na Angola koya ya mutu oyo na orchestre. Moi, je pense que Elongoli Ferregola na dépendance.